Yvette Kalombo, tala, bekolo nyonso, bakoma na bango kolia, ti bele. Me yo, na yebite soko zo lia, ti bele. Zo lia, mbwa oyo aza na liboma, oyo aza na rage, to ndenge nini. Yvette Kalombo. Ah, mwaye kote na loba teki. Maloba kutu ya kosila. Elobi yo moko ya. Bisika buzoba na yo. Ya biso ekosila ya yo ebandi. Tala. Atako te silite. Me buzoba oza nango. Yvette Kalombo. Ah. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Dede, nana lupangu te. Lupangu nana mote. Kalombo toyeba bandakala ozaka na lupangu te. Mutu abeta tolo, ngai mama lupangu, mama bidon, mama soki nini, eza yo. Seko na ndimi oza mama bidon. Pondoi na yo ozwa kombo na ye. Balobi, mutu na ye eza pe na bidon. Na makambo malunga te. Ye moko pe a confirmant. Yo pe confirme. Po boya kombo moko. Yo moko obetaki tolo mama lupangu. Mama lupangu. Lelo oza na lupangu te. Bon, pour na terrain, il tiro expliquer biso to yebi. Bakabela yo lupangu na maluku. Bokenaki kuna na vokawana na muto apiaki yo terrain. Kuna pe avozwa terrain. D'avance, bakabela ki yo te. Bafuta ki yo. Folo baka clair o expliquango bien. Potangu, osako expliquer mama lupangu. Ozo beta tolo mama lupangu. Opiaki biso musala. Toya ko expliquer batu na yo na mokili. Oza mama lupangu te, oza mama terrain. Bapianga terrain na maluku. Non na tongi te. Sikoli susu oye, bakabela yo, bapesa yo terrain na maluku. Bakabela yo te. Bafuta yo terrain na maluku. Babeta yo magoda. Na zamba wana kaka. Babeti yo, bafuti yo terrain, balobi fosalaka promotion. Sikoyo osala promotion te, balingaki babotola yo terrain. Yo olobi babetaki yo magoda, ofutaki. Wana bafutaki yo. Bango balobi baza na voka makasi. Ale yo sali ba relation ba ede yo okei Dubai ozongi, obangisi bango okoma na ba relation. Okomo tambusa na photo okangama na mukonza mboka na Facebook na yo. Bango babangaki eloko te, me batikaki parce que réellement babetaki yo magoda. Ngape na moni, place wana oza na raison, babetaki yo magoda, boyokanaki prite. Alors, tango bapi au terrain, babakisi na publicité osalaka. Yo soko boyi publicité, olobi, eke na magoda. En tout cas, bango bazana ba preuve te, balobake, bosinaki contrat PAT. Alors, kuna, si to éclairisaki yango, bakabela yo terrain, ozaka mama lupangu te. Si kope na éclaircir,
non bakabela ote c'est bitoyebi ke ozalaki na terrain na lobango bien na sala bererte toyebi ke ozalaki na terrain ozalaki na lupangu te toyebi pe na yeko claircir batu na yo bakabela yo terrain na maluku te me bafuta yo na kanisa ekomi clair likambo mosusu ezali to ndenge nini Yvette Kalombo wana problème ezate wana eyebani nango ato lobaki te tolingaki toyeba ke terrain yango yoko tonga te po okokotonga te oza pe na 63 ans me bilanga okokano pe kosala te me okosala kaka modèle ya Sara Tola ndeko na biso ex moto na succès na la projet ya osala ngo mambo agriculture na sa bilanga yepe aza na terrain apona mobali oyo aza na muscle ya kocultive kosala bamikala ya bitekuteku ye pinar ya chou bamukala te nazo bamikala banzela wana basalaka okuni koto bitekuteku ligne wana tu babengaka yango mikala bongo babengaka mukala te me mikala alors yo pe toyebi deja mibali ozwaka baza bamiscle bametre toyebi baza pe ya niveau na yo ou bien baleki yo na niveau ata batu na misu o bakosaka yo balobaka ke pembe na yo na race no bamvunzi mibali wana baza ya niveau na yo te yo leki bango bakosaka yo kozala ya niveau na yo te wana na ya d'accord neti Benji azalaki ya niveau na yo te ye aleki yo na niveau me Benji alandamaki influence pembe na yo wana na maloba batu balobaka me ntango ya koyeba ata azali nanu na mosala te ata aza mwindo me ye nde mutu aleki yo na valeur abendana me bon mibali baza kaka soki natali babogaro nazomona bazopusa pusu babogaro nazomona bazoteka senglace babogaro namoni bazosukula bavoiture en tout cas oza toujours na chance naloba yango bien mwasi nyonso abongi na libala yo mpe bagu na yo baza ebele wana na tie tembe te terrain maluku oui bel et bien ekozala bilanga tout d'abord bitekuteku soko bwaki graine lelo na 3 jours ebimi na 1 semaine ekoli mwandambo na 2 semaines ekoli makasi obuki soko lekisi 3e semaine eboti ba graine donc obando somba susu graine te wane mapamboli te oza na bilanga avant un mois koka yango se kochilo mbongo alors wana kosala ba relation oza nango kobebisa te obandi deja kobebisa oye kokosela Dani Bokombe makambo ozobanga nde koloba kopupula po yebi Dani Bokombe avoyageaka na première classe Dani Bokombe azalaka na première dame Dani Bokombe azala na ba relation banda avant na batu ya gouvernement ya Congo ezala na tango ya président Kabila ezala na tango ya président Fati famille na ye ezala na famille na tango ya président Mobutu donc Dani Bokombe parcours na chemin na ye ba relation en tout cas azanango koleka bitekuteku oyo kokuna mais ozwi kilo oya kokosele makambo oyebi te keza risque po bitekuteku no wana ekokozwa chance eyaka na poto babuki mbala moko batie na carton eye na poto ozwi mbongo malunga oriekele tekama na zando
mais otouche déjà esika munene kokanisa te modèle olobi Dani Bokombe amoni yango bien normal. Non. Dani Bokombe akoma pe azala de banda kala. Alingaka zwano raison mais ye azala la tranquillité. Asala yango na barandonnette ya poto. Asala na yango na mutu oyo ya zwaki pa ya mamingeni afuliye apesi ba valeur amatisi ye Manuela Kitoko. Mais tangu Manuela Kitoko asalaki trahison, Dani Bokombe asilikaki c'est vrai, mais Soukanango avandaki calme, apesaki batu tout raison, ye asengaki na ye kimia. Lelo yo, sokomoni bien, Dani Bokombe, ba raison nyonso elanda ye kuna, bisika zana kimia. Sikoyo yo, ozwi ndaku, ozo déménager oyebisi Dani Bokombe. Dani Bokombe alobino koyebisa moto te. Alors, yo sikoyo oyoki batu bayoki yango. Tango batu bayebi yango, olobi nayebisa ka moto moko Dani Bokombe. Osuki wana te komela Dani Bokombe tuna ye. Eza manque à respect. Parce que Dani Bokombe a piaki yo parole na ye. Alobaki. Yvette Kalombo. Oyebisi mutu. Yo lobi te. Alobi koyebisa mutu te. Muta piaki yo conseil na parole. Ezali Dani Bokombe. Si malobino. Ye azo kenene mbandaka. Me yo sikoyo. Oyoki yango. Ezolo babanda la Chine. Oyoki yango. Partout bisiko yokeli. Olobi, mutu moko ta yebaki, oyebisaki kaka, Dani Bokombe. Yango yo, mayele o yela kabiso, na ba challenge, eza mayele ndenge nini. Mayele ya modèle ndenge nini. Po tangu, yo ozozwa ndaku, ozo loué ndaku ya Dani Bokombe te. Tangu yo zo déménager, Dani Bokombe te muta komemelo biloko na mutu. Et la kisi ato yebisi mutu te batu ba yebi ozo déménager. Propriétaire ndaku a yebi ozo déménager. Muta komemelo biloko na mutu a yebi ozo déménager ato lobite. Ba oyo ba beta koma goda ba yebi ozo déménager ato lobite. Ba voisin na yo ba yebi ozo déménager ato lobite. Na yebi na mayele na yo oye leka ya ba diplôme oningo loba me bango bazana ba megate bakipaka na bango makambo internet te nzembo wana na yoka yango trop ya trop ba yebi na bango ko tuteke makambo ngana sala na yoka yango ya trop me yo moko kaka ndengo zawana un jour okobeta so lisolo kolobaki ozo tambola bato bazo pesa yo mbote Yvette Kalombo. En tout cas na kini ope bakota internet na bato na ndimaki te bakoko ye banga bazo pesa nga mbote. Bakoti na mega nini ya koko na yo bon koko limbisanga. Bakoti na mega ya nani. Donc elakisi yo acte oyo sali otuni Dani Bokombe ezali manque ya respect o abusé na confiance ya Dani Bokombe. Yeba na yebisa o bien komango na mutu na yo. Yo Dani Bokombe akozwa o lisusu ndenga banda kozwa o te. Nazoloba na yo ponga na landaka bien na yebi Dani Bokombe mwandambo. Surtout na makambu oyo etali oyo. Po Dani Bokombe ndenga lingaka kimia, ndenga lingaka pe, ndenga lingaka za na tranquillité. En tout cas, na kosa yote, soka zalaki pays, ndele bitumbe zalaka te. Alors, acte oyo sali pa ya Dani Bokombe. Na olinga na explique oti na soka, mais la soki si awa, pamba te, biso ana poto mo eleki makasi na koko transférer ngo pa na yo kuna
o sentir yango bien mais oza nango eleki makasi mingi obebisi nde makambo obando obebisa barelation kaka sikoyo liboso olobaka o grâce à la baronne likola la baronne ndenge otambola na ye ye moto abebisela barelation mais sikoyo yo moko tala bien obebisi déjà relation na Dani Bokombe parce que pas ya Dani Bokombe posa na relation et bazaka toujours na confiance pe otiaye calme ezo kipete atambula na première dame to ezo kipete atambula na mutu moko arulaka na Château Rouge non pas ya Dani Bokombe kipaka wana te aza na besoin ya bato oyo baza na ye na confiance considération kaka te mais confiance yo lakisi manque ya confiance to comprendre tina sikoyo ozangaka barelation yaya totikosala na basemblant ko hypocrisie eza bien te totika toyeba niti Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.